matondo mingi na bino susu bandeko balandi sika nyonso bosili bongo kozwama edépendre na aire oyo kolandela bongo élément otosala mokoma lelo basusu awa susu na Angola na kati ya mbanza bongo epai wapi tozali kocontinue bongo tourne na biso mpe makambo oyo tozalaki bongo kosala badélégation eutaki bipai na bipai eutaki bongo na Congo RDC, Congo Angola, Rwanda, Wiji, Bengela, et bongo na bongo, netoyeli susu bongo mpona kokoba bongo na kati ya manaka na biso oyo yaka bongo kopesa bongo bino basango ya malamu lolenge loposo moyi aza bongo ko évoluer etume komi wapi mingi nde yango wana nde mingi toyaka bongo kokomikela bino na kati ya état na biso mpe bachaine na biso à travers internet nde bongo toza biso moko te toza bongo accompagné na mopandi sango confrère ndeko kolutu mpe lokola na mosala ye toki kopesa bango bote esi mosusu bote na bino ndeko mbele botani mbote ndeko na ngai Fumutoto mbote mpe na bino bandeko nyonso bozwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo bomomesano na manaka yeleki tolobaki tozeya awa na mabele ya Congo Angola epai kani toyaki lisusu bongo kozalisa mosala ya mfumu Kimbangu elongo nane songyandila mfumu kusu kia muzala mpanda na ngolo tolobi mokobi bongo misala ya 1921 nde tozeye kokoba lokwa tolakaki bino mosala ezeye monene bisika yonso tokotambola tokozanga te koloba na bino mwa liloba moko to mibale kolandela mosala yeba komopesi biso na eleko yi tozongisi matondo na bino ndeko dikise matondo na bino mpe ndeko lobele na ntango ekifo tokambola na biso elongo na ntina kaka ya kokumba sango nde tolobi awa na bandeko balandela biso ya ntango nyonso nde bongo lobi tozalaki na esika tosalaki bongo émission tozalaki kotoka kolobela toye mpe lisusu ndenge na registre mosuku bakoillustre biso élément ya kulumili toye bongo liboso ya kulumili na ntina ya koloba lisusu oyo ya motuya oyo toyelanga mokoma lelo lelemo lekondombele botale toza pemene ya kulumbimbi eza mpe une des causes to likambo oyo esalaka keno ekota baconfusion ya mingi voyage ya bino oyo boye lelo boyaka boya kozala 4e voyage soki tobosani te bolobelaka yango mpe mais ezokoka kolongola za nombre te na mitu ya bato kulumimbi ebima yango moko kulumimbi ebota yango moko kulumimbi eza bongo église moko boye nini oyo okoki kolobela bato na mwa résumé sur kulumimbi toza na esika yango ya moto okotala manaka moko matondo ndeko na ngai Dikiseko Fumutoto tokolikia moindo esika uti mondela komisaki ye mwa yauli mwa kizengi bolole moko soko afandi asali masolo na ye azalisi yango lokwa réalité c'est-à-dire batika mikolo to batika bandelo ya masolo ye eze kobalana te na kozali ya bato kulumbimbi na kolandaka pe esika ngai na uti kuna na République démocratique ya Congo to na Congo Kinshasa okomona mokolo responsable bandeko basusu bapandisango bazwaka ntango ya koloba ndako ezalaki bato bakei bilanga na ntongo bazongi na pokwa bakuti brike bakesami bakei na soko na ndako ya nzambe bazongi bakuti ndako ezali kotongama yango efandi mpe elali bongo na mitu ya bato nzoka nde na esika tokomi lelo kolandela mosala nyonso ye na songi ya nzela fumukusu kia mozala mpanda na ngola bazali kosala bato basosoli nkulu mbimbi ezali mo composé bakombo mibale nkulu mbimbi soko tokosangisa ngo tolobi kulumbi koko ya mabe mpo nini ebengamaki koko ya mabe tokolikia bamanaka na biso tomeseni koloba bolandaka sans tendance et sans parti pris soko bozongi tozwaki ntango ya kolimbola mpo nini kulumbimbi na kati bomona bacimetière donc lelo tokozonga mpenza te mpo nini bakoko babengaki yango koko ya mabe mpo yango nde ekumbaki nkufu
oyo botikalaka tomonaka lelo etikala squelette po ezalaka saccage. Tokolikia bato balingi ndete koyeba, bato balingi na bango ndete kopusa mayele na bango mosika lokola baloba na bango oyo ekomami na Biblia te eze boyebi te, libanda ya Biblia boyebi eze te, lokola makambo ya kulumbimbi bakomi na Biblia te, bakomi na dictionnaire te, babeti yango na etelo te, bato bazali komona yango pasi matondo na nesongi ya nzela fumukusu kia muzana panda nango la po lelo tokomi komona pe bato bafamille mosusu bato ya masanga mosusu bakomi kosinteresse tozali kolanda pe bandeko mosusu yango tolobi botia lolendo te botia mapeka te, basusu balobaka tokokenda tokofungula porte ya kulumbimbi epai tokokota soko te kulumbimbi ezali temple te kangama ezali kaka mwa squelette ndenge bozali komona na illustration wana matondo na tataluza ya pyramide oyo bozali komona wana yango wana kulumbimbi squelette ya temple oyo enyokolaka milimo ya bankoko na biso. Tala ntango mosusu na mwa mokuse oyo tokokaki koloba sur yango mpo toloba yango mwa mingi, kasi lelo tobeta masolo kolandela ntango mosusu mikakatano ye mizali kozingela jeunesse ya bayini. Matondo ndeko Ndombele ndenge kaka bosili bongo kolobela tokobeta yango mingi te, pamba te tobeta yango mingi toexplika yango mingi mpe tozali oyo toyaka awa mingi kolenga bato nyonso ndenge ndeko alobi awa ete biso nde toya mpe tofungoli baporte mpo bandeko mosusu baya mosusu mpe balaka baya te ti yelo. Donc eza sujet oyo tozonga na chaîne na biso boluka bavideo mpo kodécoupe nini eza te misusu baya te mpo balakaka bakofungola yango babetaka masako loko eza ndako loko eza temple. Tango biso tolakisi ba image basosoli ete eza mikwa eza na esika bafungolo te bakoyiya ndenge nini. Point de vue spirituel soko na molimo moto akoki afungola kaka esika ase. Ok matondo mingi donc na manaka na biso ezalaka mpenza boye na ntina bongo ya kozusa bino oyo eza bongo ya motuya na kati na biso bayini ndeko Ndombele tokota pena na mozino ya manaka lelo par rapport ya nungu oyo ntango nyonso ezali bongo kozingela bayino dans toutes les classes sociales, toutes les classes babongo ici. Du point de vue classe sociale, classe politique, classe spirituelle, religieuse en globalité, bomoko na Afrika ezali. Elongo na biso tokomela koanalyse mpona nini lelo bato moko oyo bakosala eloko moko bazali kokoka bongo kosangana te. Tokestile ngai na yo te ndeko Ndombele pamba te biso mpe ndenge balobaka na masanga oyo ezoloba lekoko esangani te. Est-ce que tokobandona eteni wana oyo bandeko balandi bamona penake non eza te baegoïste biso moko tokwai na bino na bamasanga misusu tosangani te kotia bato nini ya kotokota na baklasse politique classe sociale mpe kokola bongo. Matondo ndeko na ngai Dikiseko koloba biso na masanga mosusu tosangeni te eza elobeli me na soko tokokumba makanisi ya bandeko mwa mosika moto na moto asala mosala na ye lolenge azweli lolenge bapeseli ye kasi to respecte point initial to objectif. Nalingi naloba nini papa tokosangana te na masanga mosusu lokola église tokotaka église moko tokotaka ndako moko loboko asalaka mosala ya loboko lokolo asalaka mosala ya lokolo motu azali kosala mosala ya motu liso monoko kasi yonso lokola bazali kokokisa baposa na bango nde tolobi nzoto ya moto ezali ya kokokela miso ayokaka solo te miso atala mona monoko alia zolo apema mpe ayoka solo maboko asimba makolo atambola moni lelo na bandeko wana
biso tokojuge bango te toyebi te oyo bapesaki likabo ya kosimba asimba oyo bapesa likabo ya makolo atambusa oyo bapesa likabo ya komona amona kosangana tozila yango te na kokotaka na bango église moko te kasi soko royalement moto apesi biso mosala axe principal na biso eze fumuki mbango tokoliki to respecter principe ya fumuki mbango ayaka nini ayaka kosala nini mpe alobaka nini yango wana kosangana na biso mais tango biso tozali kolobela bato bazali kosangana te lokwa bosimbaki eteni wana tomoni divergence ya message moto yonso azali koloba fumuki mbango mobikisi ya baindo ezali na moko to koloba tosangana na ye mais soki ezali na bato bazali koloba fumuki mbango ateyama na yesu tozali na point initial moko te eloko kosangana wana eza te wana tozali na eloko tosangana te ntango yo olobi fumuki mbango motindami ya yesu biso tolobaka fumuki mbangu motindami ya tata kelili koona se mobikisi ya baindo tokosangana poni mafuta ezali na ntina molato mpe ezali na ntina okoki jamais tolobi konéglige elamba mpo ya mafuta me mokolo bazali kosalela o bilia okozwela mbo tia na kati te mafuta ezwi valeur nango na bilia me soko mafuta wana eyei etushe yo na elamba epesi mbeba omoni soko kaka mafuta wana etui yo na elamba quelque soit langi ya elamba epesi mbeba mafuta ezala mafuta valeur na nango na bilia molato ezala molato valeur na nango na nzoto différence ezali wana tokokoka te kosangana na moto oyo aye kofalsifie message ya mfumuki mbango oyo azali koenforce message ya mfumuki mbango na potopoto te mena lelo bomoni bosangeni ya bangunza lelo bangunza bazali kouta bipai na bipai bayei boye mpo tokomi na eleko yango oyo ekosalemaka te nil part me koluka te omona vuva mwasangeni na soko bato oyo te me tosalaka makasi malgré batendance ya bokeseni tosalaka bongo makasi ya kososolisa bango koloba na bango te tala etumba eze boye tala mosala eze boye bazali balibre arbitre ya kojuge bakosangena na philosophie vrai oyo ye tozali kokumba to bakotikala na mopanzi me na bangunza lelo bosangani ya bangunza ezali bosali batondo ndeko ndombele botale na mwa mokie oyo botalisi wana tokende koanalyse du point de vue ndenge bolobi fumuki mbango mingi babitunaka mpe eke fumuki mbango ye wana apesi na oyo apesi na oyo apesi na oyo tokokende mwa moke koepingle na parti wana tokoki biso so kozwa message na noyo moko kasi eza na eloko moko oyo tobengi na mokili oyo eza principe moko naturel oyo eza na libre arbitre soka mutu soki azwi mission monde physique eza na baréalité oyo akutani na yango oyo mpe ekoki kosala keno einfluence mpe mission oyo azwi raison pour laquelle même bagrand initié bagrand envoyé akutanaka badifficulté bakangi ye esali boye oyo eza na kati ya monde physique oyo eza na baréalité wana nzoka biso lelo soki toza problème na bandeko mosusu na kobomba yango te tozoloba yango ouvertement mpo émission na biso eza te mpona ekende kolatisa ya biso elamba mpo eza ya biso te soki biso lelo toza bongo difficulté na lisanga tolobele botale tosalaka émission babengaka bino kozwaka bataki eza parce que bato oyo mutu oyo akolibisi mutu oyo azali bongo na pouvoir na kati ya mboka ya Congo bino bozokende koapuye ye to tozokende koapuye ye yango mpesi mpe kokabwana na bangunza mosusu oyo bango bamoni na fumuki mbango alakisi bango ete ye te bino bolobi kaka ye ndeko ndombele bipai ezopesa bongo mpasi sikoyo bino boloba mpo biso tokoba lisusu okende nano na point wana mpo ngai na detaye bino na point oyo eza kokabola biso nakisa biso tozobundela bokoko bozambe ya bayindo evanda na oyo baza mpe kobundela bonzambe ya bayindo ndeko na ngai dikizeko nayebi ke bozali bapanzisa yango makambo oyo boyebi yango tozali na bino na kati etumba boyebi makambo oyo malamu koloba batendance mosusu ezali kosangena na biso te mpo tolobi bolamu ya président Kabila bango balobi contrôle biso tolobi mpe lolenge esusu na ndimi te
omoni biso zeba parti politique biso to zeba mouvement spirituel référence na biso Fumuki Mbangu bato wana soko bango balobi ndakisa yambo biso to lobi Fumuki Mbangu alobi 4 hommes président Kabila bango balobi te to saleli sentiment est-ce que bango esengi ba nganga na mongongo makasi to esengi na bango bazonga pepa ya Fumuki Mbangu batu na Fumuki Mbangu te lobi na manaka yeto salaki na lobaki ezena bangunza formé par l'homme blanc ezena bangunza infiltré bangunza ya informateur ya loposo pembe po ya koyebisa mondele ngonga tokomi pe nini tozeye kobongisa omoni mikolo eleki na manaka na ute kosala na ute kotia mwa babiloko kombo yango te ezeye kosala kozala yango l'habit ne fait pas les moines molato ezeye kosala bosango te esika touti bato bazalaki kokanisa soko balobi ngunza fazala mobangi moto moko atika nzefo te na se asimbaka nzete moto ba mystique yango na bato babimisaka bato basete lelo bakoma kobenga mobangi ngunza moyangeli ya mokili moto ya boyebi ya mokili biso tolobi fumu président Kabila balakaka na Fumuki Mbangu 4 hommes président Nesongi Andila lobi yango le 16 mai 2000 na salle culturelle ya zo image ezali ba image ezali soko ndeko ayaka kola yango lelo po toze kobanga bato baloba boze ngai mais toyebi bangunza oyo lobi esika touti alobaki Fumuki Mbangu batinde na Yesu te Fumuki Mbangu mobikisi ya bayi kaka meme ngunza apusani mokiaki alobi te Yesu kutazalaka mondele te mutu mwingi Fumuki Mbangu bazeba mapasa na Yesu apusani lisusu te donc ebetisa bino mabakutele ndenge na lobaki boyebi yango malamu po boze mwana ya ndako boyebi mopanzi sango bosalaka mosala na bino kitoko tolandaka bino boyebi que position ya président Kabila moto ako contre yango ngai nalobaka sans polémique bolimbisa na yebi kepesaka bino kanda na 2011 ne mwanda semi ya telemi posala politique babengalaki na Nesongi Andila yebisa ne mwanda semi pouvoir ezali na est 2005 ya moto okenda baélection esalemaki na 2006 wana na processus électoral pouvoir ezali na est moto andima Nesongi Andila te mpona botembeme buti koloba yango bato na bangunza na baprofete basubisaka pression ya mokili ya mosuni yango mpe bamponami mosusu bapengwa bamponami mosusu bakweya ayaki na elembo ayaki ya koponama nani akoboyaka nde mwanda semi azali moponama moto te azali mosali aponamaki mpo asala mosala ya balongo mais asubir pression ya mokili akoki koregistre te na 2011 processus électoral 2010 pour élection salema na 2011 pona lolenge ya mibale lisusu Nesongi Andila yebisi bango pouvoir ezali kokoba kozala na est baleka na média na ba moment de tension no mwanda semi andima te bayebisa kokenda kosangena na Jean-Pierre Bemba te azali na bokonzi te po bandeko na biso ya likolo ya Équateur bauti kosala 32 ans pouvoir ya mokili ezalaka rotatif ati tembe tokomaki soko na 2011 mokili elakisi bango ke oyo Nesongi Andila azali koloba euti franchement na 2016 nani apesaki président Kabila raison ezali na bapoliticien mosusu lelo na boloko baloba soko Kabila leki le 16 décembre bakata nga loboko masusu baloba akotambola likolo ya misuni na biso
lelo tosuka wa lelo 2018 elobi fumuki mbangu ekolekaka te donc bangunza oyo bazali kosacharne po biso tolobi bolamu ya président Kabila étant 4e président ya prophétie tokolikia tolobaka na bato bandeko ya diaspora mosusu ntango bozali kokana bozali kotia misolo mpona kofaire échouer président Kabila eke ezali kotenir te esengelaki bozonga bino nyonso na kimia boloba ete te moto oyo azali protégé na force mosusu moto oyo azali na kobatelama na bokasi ya molimo mpo bati babatterie en marche communauté internationale surtout na ndenge basaleli bango révision ya code minier donc esi basirika esi bakana kosala mabe esi bakana koefase esi bakana mais soko ezali kokokisama te mpo fumuki mbango alinga fumuki mbango alonga catholique atelemaka makasi mpo nini apuyaka opposition pour faire chèque na prophétie ya fumuki mbango catholique atali observation ya terrain bobi ezali na bangunza mosusu catholique nde asala azali ngunza mais catholique nde akotisa akomisa ye ngunza infiltré oyo na butu basalaka bavideo conférence bazali kopesa rapport na Vatican bolimisi ndeko Ndombele tomeka mwa mokoke konage mpenza malamu na kasi boke korepengle makasi omoni ezali bongo pasi ndenge tozoloba awa parce que population aza vraiment inconscient ayebi te nini oyo ye esengeli asala mpo akende koluka bongo bolamu na ye moko lelo mokili etamoli na sens inverse moto azoloba bolamu ye nde bakotaxe ye de tous les nords mais bato bazoloba mabe bango nde basantu bango bato malamu mais peuple congolais en tant que peuple moko oyo okili etieli miso okakola ngai te bandeko bato bakakola ngai pe te motu lola alobi likambo oyo bofingi ye lobi aye kobongola likambo mosusu babetele maboko tobosanaka mingi mais nde tolobaki awa libre arbitre eza oyo eza décision oyo chaque envoyé azalaka na yango na kati ya monde physique ozwaki mission ndenge ndenge Ndombele alobi awa ke mbuta mwana ntemi bazwaka mission tokokakola yango te soki bino bokakolaka keno fumukusa azwa na ye mission te mais biso tokorekonnaître kene mwana ntemi aza na mission na ye c'est ordinaire te aza moponami mais pression ya mokili nde esali keno bakoka bongo kobunga na makambo na bango oyo bakaka kokendela na yango wana pamba te ndeko Ndombele bopermettre biso toloba na bandeko balandi ete mission nyonso ezalaka toujours na baoyo bakokisa yango na baoyo bakozala comme wana bato bakobundisa yango po kotala cahier de charge ya monde spirituel ya tata mokili lelo ntongo fumuki mbangu aprophétisaki sur 4 présidents 1944 aprophétisaki na 1921 to epenge wana po bangunza mosusu mpe babimi bakei balobi o prophétie wana l'époque ya Mobutu ebandaka kolobama te boye mais tozala mpe na bososoli tozala comme epaye oyo tozala na molimo mpenza ya bososoli ya malonga soki prophétie ya 21 ezala fumuki mbangu aprophétise bango moko baza kovivre na monde physique ndeko Ndombele bazali kokende bakanga 1944 occasion emoni ete baprophétise sur après 10 ans baétat et Afrique ezwa bongo indépendance donc prophétie ya 44 eza succession ya prophétie ya 1921 sur le plan géopolitique géographique ya RDC comme mboka oyo ekodéclenché est-ce que prophétie wana ya 44 il faut ezela tous les effets ya 1921 ekokisama mpo yango ebanda fonctionnement na yango to yango ekebanda fonctionnement na yango mpo ekende kocompléter 1921 nde tokozonga sikoyo soki tolandi le premier président ndenge atiama esalama deuxième président tant que président avec effectué pouvoir politique esengeli pouvoir religieux et accompagner ye wana wuta bakoko na biso avant mopaya akwa bomo koya na bele ya biso ba président ya biso bazaki na contact direct na monde spirituel sikoyo tant ekatani mopaya ye abongoli makambo mopaya tant ayaki akaboli religion politique bazaki kaka na bit moko
tant que bon makambo ba président so baza ko mitia masiko na pouvoir et donc ba politique ba homme politique ou religieux politique ou limbisi mais pouvoir spirituel ezalaki pour soutenir pour ngala bino muto akakolanga te président Mobutu ala sa mouvement ya makasi mais ba chef spirituel o bazaka na tango wana nini oyo basalaka pour ba soutenir œuvre wana ya retour à l'authenticité oyo elingisaki Afrique mobimba. Mais tu as vu que l'église catholique n'est pas bundisa, tu as vu que cardinal Malula n'est pas bundisa, tu as vu que l'église qui mangi c'est parce que va proche ya Mobutu. Conseil nini oyo ba pesaki. Mais boni na era musée pe bozana ka pour beaucoup ko lo apena que non musée azala bongo na danger ndenge to mona ka fukusu 2000 ans à Lobaka sur musée azana danger. Wana avant to ba figurement quelconque oya kozala na pouvoir après louer un musée. Mais les lots, la 4e génération. Pourquoi erreur et Salamaki dans les 3 présidents? Il y a posant un soutien, il y a Bonzambe. Et quoi bon à continuer à temps pour eux. Mon tour à côté de ma part au Bakeno et c'est la biso pour soutenir les dirigeants de biso pour baser bon en prison et le monde a bangoto bouka prison wana poto bima bongo na prison to quoi bon ni c'est là autrement pour ça. Mon tour à to taxer des atangate des collabos mais mutuwana depuis abanda message na yé ba vidéo ezali to lobaka yango tango nyonso ndeko nomeli ba lobaka yango bilili bize to luka to la place ni fumukusu isi abongo na maloba na ye depuis ba loba makambo wana mais to yebi ba tout mosusu ba pesa ki bongo président Kabila 3 ans ya transition mais avant 3 ans wana ba finga ba loba yete ba za pe na opposition. Mais comment se fait-il un chef politique religieux à faire comprendre que tu homme politique ou une spiritualité qui pas si nabiso et où tu es liboyé et qui est là boyé pour rôle là il est vraiment dans son qui était à guider Batouana pas qui est bon pour révolter la dengue contre l'impérialisme batika opposition majorité il y a qu'on luka bon ko liam bongo parce que elle gauche elle droite na France ils ont raté pour na ko tirer moka républicain na benga bon wana ni républicain na démocrate bango pe basarate pona komi bomana mais pona intérêt ya mboka na bango ta la place oyo ndeko nombele yali ko kende ko sosola te donc parti ya munene ezali bona respecter pe le so bala bisi non les lois na Congo et ça na makabo yepé avec les barres sociaux abandi ko koma abandi ko finga sans pourtant à vérifier ndeko nanga dikizeko na kata bino moke oyebi makambo ye ezeko profiter kaka na loposo pembe bozanga boyokani ya bayindo ezeko profiter kaka na loposo pembe kopotana ya bahomme politique ezeko profiter kaka na mindele kopotana ya ba chef coutumier kopotana ya ba masanga ezeko profiter kaka na mondele omoni mondele asala eloko na ye moko ata moto abomi moto akosamba bakozwela ya avocat ba défendre ye abomi moto eyebani ka abomi moto donc elakisi basala na betide ata lokuta ekoki ezala défendu ata lokuta balatisi yango solo ya malasi mais chance po biso tolobaka bosembo ezali na ntina te batia yango bisebuse mpe lokuta ata soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta moto akufi mpo nini ifo badéfendre lelo bazali kodéfendre l'indéfendable bazali kodéfendre maye esengi te ezala défendi koloba président Kabila yete tala omoni tango ye soko ba opposant na biso bazalaki mayele pe motema malamu balingaka peuple bazalaki bango nde bato basosolisa peuple etumba ya président Kabila tokomi pene ya kobunga etumba ya président Kabila esika ye komi tokomi pene ya kobunga mpo nini tolobi ndenge wana mondele ya mesana tango alingi akoti adwi tango alingi akoti abomi utala nuit de temps akotaka bomi mbota lumumba ke tango alembi Thomas Sankara Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire akoti Côte d'Ivoire bacharo français beliko français nde bombardaka Laurent Gbagbo na Côte d'Ivoire basambisi président wana première dame
Simone Babo basambwisa ye na robe de nuit basoda wana na premier plan tango bango si ba opérer mission babimisi bayini bato baze ko finalement ya président première dame Mabele et comme ba noir mais wana ba français ba opérer déjà mission ba exploser résidence présidentielle tango balingaki kosilisa Kadhafi na Libye bakotaki Libye autant asali oyo asali basangisi misolo babwaka bombe na Libye eze na bilili mosusu te lelo eze médiatisé te Kadhafi akei ekokoba kozala bongo te wapi bamboka na biso ezalaka na indépendance te yambo na esclavagisme baboma bayindo ndenge olingi kenda na nzela ya Matadi kenda na nzela ya Matadi mabanga wana bankoko babuka yango na ndenge ya mpasi pe na ndenge ya mawa oakize fatigue wana batiyo dynamite na nzoto explose toleki na tango wana bankoko barevendiquer tosengi indépendance Jean-Sens Salobi après indépendance égale avant indépendance oyo basalaki avant indépendance yango kaka be bakosala après indépendance ndenge babomaka ndenge bakonzaka ndenge basalaka ndenge banyokolaka ndenge baexploitaka mabele ya bayini ezeko tokolikia nesika bautaki koloba jeunesse africaine jeunesse congolaise basé penza na mwa boyauli distraction totale yango moni batindiki Mindule batindiki Milangwa Masanga batindiki Bondumba nalobaka yango na bamanaka ye na salaka bisaleli ye na ezena na Congo Kinshasa yango na Angola yango na Congo Brazzaville yango na Burkina Faso bilenge oyo mosusu bakeye kosambela bazali kozila soko balobi amen bafongoli miso bakuta mboka etongami bakuta misala mikelami oyo bakei na ngambo ya politiki bazali kokanisa mboka moko etongama na Kabila na esika ye tokomi ezalaki esika peuple to protéger nazali na débat moko mpona zongisa bino maloba eselemi na Cameroun Congolais azali te na plateau me balobi dirigeant ye totikali na ye tokoki tobetela tolo na eleko yeze président Kabila tala président yoso oyo mondele ya ini tozali kokoba kobandela ye wana président biso bayini tosengi topesa mabongo président ye mondele bozali koyoka lelo Paul Biya na Cameroun 7e mandat plus ou moins 40 ans na pouvoir loko azali enfant docile mondele akoloba te mais tala na président Kabila ndenge bazali kobimisa toyebi te donc ata baélection ye esika tokomi mais bino mpe beta lisolo te bosali élection en Angola te soko élection koki ezala bolamu ya bato ndeko Ndombele yango wana tozoloba na etini wana peuple congolais te totie ye pembeni communauté congolaise oyo evandaka awa soki totuni bango bopesa biso point de vue positive to bongo ndeni bozoka apprécier João Lorenzo moto akopesa aza te mpoka bato bakanisaka soki oyo alongwe oyo akoti ye nde abongisi na seconde abongisi makambo soka oyo azalaki apesaki baavantage na boyindo donc congolais ya braza ya Congo ya RDC vanda na yo ndenge olingi contrôle eza te mais lelo tozoloba awa na Angola ezoyinda makasi awa point de vue makambo etali bongo identité mpona bango eza mabe te parce que ozala na document na yo même na ndenge philosophie ya cartographie ya Afrique ezali ozala na bafrontière te ata oza na mokanda yango ya Angola ekomi problème outa déjà kuna ye nde mutu te mosusu bato balingaki akota selo bapoint de vue ya kobongisa te élection elobi kobongisa te élection elobi changement te changement ya président mpe elobi changement ya makambo te parce que effet eza kaka yango moko mais bacause eza notre te ndeko Ndombe tokoki toloba eloko moko awa par rapport ya ndenge totouche bapoint de vue ndeko Ndombe tokoki toloba eloko moko awa touti na partie spirituelle touche bareligieux touti na politique touche mpe population mpo aza bongo étage ya suka du point de vue ordre décroissant
question ngandi la fumukusi comme za panda na ngola batelemi baza moto bato bakolo ba azana mabe ino to lobaka mabe na malamu eza kati ya moto mais olenge yokosalela yango ndenge ozala malamu to mabe est ce que mabe ngo osala ngo mpona intérêt ya population na yo to mpona contre population na parce que mondele abomaka pour laisser population na yo mais moto atelemi alobi ete chaîne spirituelle boya bon oza professeur oza bongo kwatulendo oza bongo longi toya to solola oyi poza na point de vue na yo eza prototype on ngapte mosusu pe pona zwa mais batu baboyi oya kosangana plus grave ko participer na conférence moko oyo ndeko a organiser pour la famille na yete pour na tango na yete to ba population ya vuva muteme pour na batu bomoni te place mutema mabe ya batu oyo eza ke non peuple aza kozala ignorant aza musika peuple azo souffrir parce que lelo ntongo bamindi na pesaka embargo ezalaka mpona badirigeant te odirigeant wana voiture aza na motuka na ye retard ezopesamela biso nde population oyo biso oyo tozoperdre mpo na esika tosunga na place oyo moto asala 5 ans asungama mpo oyo akotikala ndeko ndombele ekotikala te mpona ye mpona famille na ye mais etikala mpona population na esika tosungaka oyo akoya acontinue malembe mboka eba changement na yango bato bakanisi ete eya na automatisme yango mpasi mingi esala biso to esalaka bongo biso oyo toza un peu conscient totalaka population oyo aza innocent azokoka kosouffrir na Angola na RDC ndenge bafutaka bana na poto ale bana na sutanga poto mais aza na compte na ye déjà parce que pétrole eza ya ye or eza ya ye cuivre eza ya ye cobalt eza ye etumba yango wana tobengisi bachef coutumier bakolo mabele oyo bakendaka koteka mabele faute na bango te tobengana yango ta bongo paya popaya po ya kozwa pou ya pétrole mais tobengisi bango bino mpe bachef coutumier bachef spirituel boya oza tendance moko songolo yaka mais mpasi eza mawa mpasi mpe mabolimbisi bazokoka bongo koya te ndeko ndombele tokomi na suka makambo ya malamu matondo wana kutu tolobaloba ngo mbala toganga yango na mongongo makasi te tolemba soki bozala 1 minute mpo toconclure soko ezali masolo ya impuissance sexuelle bato balakisa bato ndenge nini basalaka malamu na mbeto wana omoni baémission ezwei 2 heures du temps soki ezali baémission ye kokolisa conscience ya bato osito bobandi kuna na régie bakomotia pression tokoloba na bilenge tokoloba na peuple congolais mondele ya investisaki négativité na cerveau ya moyindo aformate akotisi programme na ye charte de l'impérialisme yonso moyindo azali kosala po intérêt ya mondele ata ndenge tofutaka minorval intérêt ya mondele mingi ya koloba ezali kasi kolandela ngonga totiki bino na matière ya réflexion lokwa tozali awa na ngola tokozwa ntango yango tolobi kimi afumuki mbango balongo mpe bankoko ezala na bino matondo mingi ndenge lobi ndeko ndombele botale totiki bino temps ya réflexion totala bandaka oyo sans parti pris sans tendance tomeka koréfléchir makambo bato balobaka ezokokisama est ce que bazolia mbongo ndenge bolobaka to bazoloba makambo oyo tata mokeli azokolakisa biso mpona bolamu na biso batondo mingi na bandeko ya régie mpe bongo batondo na bino oyo kozalaki wana mpona kopesa ntango na bino mpona manaka oyo kimi ya fumuki mbangu ekobokozala na bino elongola bakoko nyonso mato